ya bibish biso yo tokomi ya bibish ko tika koganga bwe misisa ya okata na yo ya toza na posa na yo ko ya kokufa Sephora omoni siko oche biso wapi vraiment te ya keba ya bibish keba kobeta ene na nzoto te ana zemi to na mboka mundele to ya mema ngambo beta ene longi beta eka bambata na nzoto te aya botela biso awa Sephora vraiment ya yo mutu ba para na ba sombela yo mbetu de 2 personnes ozolala yo moko mais oponi ko kine ko fongola makolo sur un lit superposé ya bibish na oyebisa yo okoyoka jamais ke ba chambre aussi ka baso ki bazemi za ki ba chambre minene na munde zokota non toujours ba chambre non aéré chambre solo siko ba garçon ba za siko na PlayStation moko boye eza siko na ko ezo tindika siko yo PlayStation ya kala ezo tindika siko ko mupepe ya moto siko na ba ketch na ya lata ki banda janvier 3 décembre na bisio solo na kacha chambre wana nga nenge na kokate nenge na sanza penza Sephora aobi ke garçon asali mwana musala na chambre moto bongo vraiment kangami mwana neti likaku na nzete atoki ti ache mwana zemi te mwana souffrir te ya bibish pardon na le baron kaka poto imaginer un peu situation na yana matisa o kandate pardon limbisa na lo basute pardon ngana moni tuke etika ekuna tuke etika eke pa garçon na bisaka na nyonso tokende ya bibish kozwa kutu te eloko wana omoni sac wana ya Nike topesa ke mkola Noël te cha vraiment bilamba na kacha sac wana o ya marché wana ya pembe zanga kombo bino po matada na voiture na oya merveille pa kende ayebi ayiba kopo na osala aolo bata sakino sanazo ya Allo ya Sandrine mama na biso tokweli likambo awa tozawa mwana ya bibish oya suka wana Sephora oyebiete na otindola Instagram na ye azuizemi toke na yo tika epa mbali allo tutului ujibimpa chilumbu tujini bintu panshapa mwana wa ndeke lusi wa bibish wakwa chijifusi bibi be maluwa bundu njiku rappele allo ja Annette was om te zeggen ik ga laat komen op werk want ze hebben mijn nichtje gesenteerd ja ze is zwanger van een jongen ik kom straks we gaan nu naar die jongen toe Toké Bichilix Bichilwa